Merci na balandi nyonso ya émission na biso to Kundula. Merci na bato nyonso balanda biso pe bapesa biso confiance et biso to décevoir binoté. Na cadre kaka ya to Kundula to lobaki ke oza première émission ya to Kundula. Nenge bosengaki première invité azalaka mwana mabele, mwana ya bumbu. Nde vraiment to ko découvrir biso na bino total artiste musicien nini o biso toye to solana lelo na cadre émission na biso to Kundula. Soki nazali loba moko na réalisateur na ngai Guilin Katale afungola biso po to banda masolo pe biso na bino ensemble to découvrir nani oto yambi. Bonjour président. Ouais, bonjour les grands journalistes Doko Iyasa. Na sepele vraiment mon abino bozunga mna pied levé na bima bon. Na mon beaucoup tenga le pango salin itoko makasi tango bato bayo tala aussi ki marma bien ça. On a sepele ko mon abino vraiment. OK, merci. Nasi bomoni invité na biso président Papi Botulu et na yende toko zwa temps ya kobeta masolo boko découvrir ye azanani et abandi wapi pe sikoyo azo sala nini. Président Botulu oko expliquer bato nyonso baotala biso partout dans le monde entier et oui ça bango Papi Botulu azanani. Ouais, Papi Botulu aza artiste et musicien. To bandaka ne bato nyonso bandaka. Koyemba partie ya chorale koleka muke ba musique ya quartier ndenge za la kazala sima banda ku ya manzanza bambunda mike na banda ku esilate tout ça na sali musique rap na beti na folklore et ti tout ça mouvement na biso quartier romain ya onde sali ki batu ba découvrir nga Papi Botulu à partir musique à partir orchestre na biso mopo quartier romain za orchestre to sali idéologie na ba camarades na ba masana ngai to sali bulu wana pona kotombola quand même musique na biso na kati ya secteur na biso ya commune ya Bumbu quoi. De partir à quartier romain de bato azuta au découvrir biso depuis 1998 ti lelo na jouer volume na quartier romain na voler mususu de quartier romain déjà eza moi eke mpanzito kesko na musique mususu na makamu mususu do moi ide muke za ya ngwana donc parcours na muke ya ngwana je na tanga bisika na hoteli na lekaki muke pa vina ngai Jano Bombenga o lelo na zui mayele ya osala musique na obeta le pa vie Jano Bombenga na voyage na yeba voyage intérieur na matinga avion donc papa on a remercié à trop c'est grâce na epele lo o naza ko vrai quelque part na orchestre na ngana batu na ngana ba musicien nanga donc moi parcours na mukeza ya ngwana. Merci na balandi nyonso ya émission na biso to Kundula. Merci à mon boss Doudou Kunku ye na bengaki parrain ye na bengaki formateur des idoles. Merci na bato tout ba pesa confiance ya chaîne na biso Escalator TV. Le temps on a l'andio, folklore, nini, tout ça. Bete la biso non lisolo vraiment à quartier romain. Pour y avoir la peine ça là qui yo ba yo Papi Botulu. Bete biso non lisolo à quartier romain parce que yo beta faux. Bo sala mouvement la baninga na bino na yebi oyebi ba masano bo banana bango mais oyo beta bango coup d'état. Oyo beta bango coup d'état comment yo se retrouver comme président. Pour na bi ba président bazalaka. Nous beta masano moko beaucoup d'état lelo Papi Botulu yo comme président beta sono lisolong donc ezaki penda ezabna coup d'état te na sens lobeleli wana ezalaki nde volonté na ngai na courage na kata mouvement pourtant de sali idéologie na massa to 3 personnes est-ce que tanga bango oui massa na ngai Malesho azana Namibie na massa ngai Pichu Musadi azana awa asala so musique te to travailler dans l'ensemble to sali mouvement quartier Rome na 1998 toujours massa biso moko et mérite balema on a massa bon tu es comme président un mouvement à diriger sur un mouvement et rere go sala magana zanga na kata mouvement tellement tu chagi go cha à diriger biso comme le mabe tu es un peu à côté tu continuer ko evrer biso moko tu me mais ngapi na ko zo pe monopole on a go diriger pe quand même mouvement parce nga on est go se sacrifier ma casse na kata orchestre on a go le quand même ba massa misusu donc à partir na temps on a ce que permettait de noter na zoa na comme président kata mouvement na diriger ba massa nyonso pour bango ba massa ba un peu na négligence ya loko on va comprendre que loko to sala o za vie na biso peut ko se retrouver na sima masolo o ngana chaki corps et âme na che esprit na kata masolo wana yango moni ke no tikela ki président ya orchestre quartier romain donc un peu yango na ko loba muke ya na coup d'état te on nga ezo futanga parce que na chaki volonté loko wana na bundi nango pena na bundi nango na nga mukete
tobeti ba concert ebele, tobeti ba concours ebele, il y a ba compagnie ebele ya mboka oyo ngotanga ba kombo te. Yango esali kelelo oyo nazala ni nazalelo na cadre musique na osala. Merci. Kolanda yo nengo lobi tio komi président quartier romain donc ezaki ba souffrance oyo bano souffri pe yo osola ba mwasa na ba musadi ke nonga na okemba na mouvement oyo to tia balema apa za bongo bonga na yebi bongo parce que ngana yebi masolo quartier romain yo sola ba mwasa na musadi ke no te balema nenga zana to tia apa ponga na okemba na se sacrifier ba nini tout ça ngande fona comme leader nde bobwaka ye botikala na ba mwasa no musadi. Eza pena ndenge wana te po soko lobi ndenge wana ekoma lokola polémique na kata mouvement quand même règlement d'ordre ezalaki na bastatut ezali mpe na baarticle oyo topesaki na kati orchestre ke totambola boye ntango oyo président otamboli selon baarticle na kati ya mouvement te yango esalaki yeno te azala mopanzi na biso ya kolongola mpenza boye kokotisa bamasa idéologique eno te tolongola ye mpona koma président ezalaki ndenge wana te. Et puis tant que ça mi kinote massa mais quand il peut ko abiger na bablo moi mike kaza massa bité bon yema kutu amilongo la gina déjà amilongo la gina déjà na kata masola moni kinote sali acte moko to sepela gina ngote et sali abibo a commis lettre d'émission atinde libiso ah bon massa mo ga démissionner na ye ba vi ba ne ko soutenir biso ko ba vi mbenza ba vi na ngai mara ba me petit ouais bon on a binote yo ko kumbela pe plan au plan moni za souci à plan zo plan au kene nango. On a joué qui plan na kendeki nango daki te ba masana intoxiqué ba masapoto benga na masana biso te inde ngona vraiment te donc ngana kumbeli plan selon ndenge ba via mona yoza souci à plan pour ba masana so bazo négliger mais tout monde yozo pesa ma donc corps et âme esprit na kata masolo kumbela plan na yo parce que ezande yangona deux un peu na eza un peu yangona vraiment. Merci eza pena yangwana ba tutu oyo bo déranger biso kutana président Botulu par rapport ya maramba quartier romain parce que quartier romain nde esala ki miroir. Il y a pas président Botulu qui parmi les grands orchestres na commune à Bumbu Pengiringi et ça là qui peut ba bon moment nango. Na si besoin déjà réponse. Merci à Batono Sobazo Landabiso. Na profiter na remercier pasteur Julien Iyassa, il est à Lyon, na maman Pierrette Iyassa, évangéliste acteur Iyassa à Londres et na maman Betty Iyassa. Tchacho Dembe, la mère de Lyon, double casquette, Mokonzi, Ayoka Kalito, Imorote. Vraiment merci, na batutu baolanda biso. Président Papi Botulu, soto zongi na quartier romain. Parcours na bino ya quartier romain, est-ce que vous savez qui disque, to bonne ko évoluer ki ndenge nini. Tant yo suis en tête ya quartier romain. Discuter. Pour tout donner un soutien à ma cité, to yaka na vena biso moko ve Adelek Jules Mwamba na PCMO te bisiga zaleli. Viona bunda ma kasi pour na biso parce que azotia ba instrument na yanje. Acha ben suis mana yanje azapenda ko se pulmoner pour l'orchestre mais azali na soutien te pour muta soutenir pour azata moi 2-3 pour en faire ko sala ta moi palaki mais na canal eto zaki ta ko enregistrer moi quelques chansons kaka ya ba en live bo répéter bo via copiango peut-être zainde yango wana mais beta makite batuma ba yoka yango te zaki juste ka ba fan na biso balanda ka biso ne ba kayimo banzembo na kata makambo na kati ya moi single wana mais yaki ma à l'écoute à tout le monde était vraiment il y a bon de soutien na makasi zalaki te ba ça va soutenir biso kaka na sentiment bilamba kaka mais pona ko tshaba na ba moyen j'ai poto ko mato ke ne moi liboso ko sama pala qui vraiment ezalaki penate ezalaki te soutien ezalaki te. OK, merci soutien ezalaki te vie na ebité milliers tonini bon wana to leki président Papi Botulu na monde musique et foutioté. Musique et foutioté pour la vendre na TV Bolamoni oh président Papi Botulu comment ça théâtre ah donc nous les simbiétés, nous les foutiétés, à continuer à la théâtre pour tant mususu kunene go simba pour le théâtre mususu moi c'est na mikili tout ça par-ci par-là na habité mais le monde de musique foutiété ou c'est tu fais na théâtre prise. Te bon ça musique foutinga te mais musique foutinga quand même. Tu n'as vivre les lo anga sala cop musu te cop nangeza ndule. Nazo boko la mwasi bana 4 na futanda ku na futa ba scolarité à bana koleisa bango ko boko la c'est grâce à musique si le nazande ngo kutinga le nazana pochon azaleli oh c'est grâce à musique au théâtre ezaka ka toi ba musicien bon amona on dirait musique etambula moi comédie muke pour un autre exemple avec sur Jean Gobal azaba artiste mais il y a des artistes complets mais il moko c'est qui s'appelle la peine kati parce que ça yango na peine na kati ya musique donc na petit na ngai na PC mbote bisiga za présence notre makaya Azan troupe naie Ligue des Stars
tozalaka na eto abi mevi na mona mwa biloko mo pe mwa bien za kati na yo est-ce que moyen za TV omekata ko assister nga na mwa pièce moko contribuer na mwa biloko za kati nzoto nga bite petit kufelité na meka ko assister petit on a 3 2 à 3 4 pièces et puis les gars partout à voilà dans mouvement visa kitoko makasi mais naza toujours na musique na beta musique na nga ya ngozolo salibota na nga super sengi na kota baba moni longa na troupe na pièce moko boye na sala ngo parce que naza artiste akofanda eloko moko te akofanda eloko moko te osala musique osala pe comédie nyonso ko na kati ka toluka kaka kino te mo muke muke bapeti na palais basi retrouver quoi mais base na ngande eza na ndule oyo esala ke lelo bokutika na fandi naza bien bana tout donc c'est grâce à la musique sans yango vraiment na monde ngana vivre te. Ok, merci président Papi Botulu tolongo betape wana nyonso sikoyo betela biso lisolo sikoyo président Papi Botulu ozo évoluer ndenge nini parce que lisolo quartier au monde net na yo ka ngo soute net daya mais yo bio zolia la musique siko zo sa nini au juste ouais ndengo poser une question ça normal nazoli la musique mais na quartier romain te sikoyo moni na quartier romain toujours y monta moko boye toujours ka trop ba biloko ya ancien succès biloko ya papa na biso batika kala wana oyoka yokango trône nolobi bien na début na parcours nanga le pas vie Jean Bombenga tant na côté pas vie Jean Bombenga na yezo maele moko boye tellement que musique ya kala d'abord ngai na bani nango depuis na mwana muke tant na zokola bage moi mike na zoka mama na biso tango zokomba er moko ndako zokombola osala misala ndako zoyima banzembo kala wana ozoke msusu ouais ozoka er msusu azoyima nzembo ya lala pongenga na senga tubela okondimanga wanzima mike mama zoyembanga pe nazokola nango nazoyoka yoka muke tango na koli na sala musique malgré tout ça les quartiers romains mais esprit na yaki toujours na musique ya kala mais banzemo na biso quartier romain na kata banzemo mususu sentir na ba moso mususu ya kala nazokocha na kata musique wana tango ne do chance encore de pas vivre Jean Bombenga tout ça li ba voyage au Québec Équateur et presque maïle belé na beta pas Jean Bombenga mais na cité na ngiringiri parce que on a répété ka tout ça li pe orchestre na biso il y a musique interprétation j'ai na Congo ya Congo musique on ezaki idéologie vient na biso à Delek tout beta musique interprétation tout beta va fête par-ci par là na ba ville partout na ba sala minene orchestre wana et go panza na Congo musique na yezo akop moko boye na Cheridiawa kutaza bambote belé aza journaliste antenne A sala pe orchestre na ces années là a proposé un lobby naza on a su contrat moko boye na BCBG papa chéri motopamba tout ça la parcours mo ya matadi na sepeli so moyens ali o ochanga poa o memelanga drummer na yo bassiste na yo moko bokene bochanga poa pour ça la moins bien to kene na drummer na ngai kasa na bassiste na Richard akufa pe à son âme to ki to beti concert wana eleki kitoko makasi wana za pas Bombenga tant que tu n'as pas Bombenga botte de compréhension de tout ça il voyage wana alors tu as ma dessus au sein photo zonga tout ça la plan na biso moko ko bunda plan na biso ka musique beta beta ka musique wana ka ndengo na kaka ma copier boke bobeti mo banzonzi na kina beti ka ndengo na tiro fan sa idéologie vite photo fan ça tout ça ma bon na biso moko za ma structuré na mikanda banini le 17 je crois bien le 17 jour prison Bukanara moi c'est pas Buka prison soi-disant le 17 mai le 17 mai tu es ça la mouvement na biso et na combo la belle époque to bandi premier jour on a jour prison Bukanaki na ngiringi na kwa kola wana et simbi à l'étikali chaque dimanche place wana le loto compter 3 ans na isika wana je compter 3 ans na isika wana yango masole fandi équipe fandi nazamba vie nanga ba travailler na papa wendo soliste vie Misia Zawana vie William Zawana nazana vie Masia Zawana pour le moment nazana vie Micho Azawana l'équipe il a marqué sur talent mon orchestre mo na izana ba to kilo bazana kati wana batuma po bazo peser à part ba jeune bazali tonto azana mbunda kasa azana drum et puis compresseur azana basse il y a José azana chant d'autres 3 chanteurs de mouvement na efandi donc lelo oyo tozana kata Congo musique o tozo evre nango lelo oyo donc nakoloba mama muke eza yangwana o lelo musique na osala yangwana eza musique interprétation na betaka genre nyoso musique eza la musique ya kala eza la musique ya lelo betaka genre nyoso musique
na sens kaka inote po to moni lelo so remarquer musique na biso lelo musique congolaise lelo ezo ke na ko perdre identité nango. Or rumba eza ya biso. Mais toujours qui na perdre nango toujours embrasser trop musique ya libanda, musique ya bapaya, ya ba nigérien, musique ya ba ivoirien, musique na biso moto linga to tika on a se mettre bomango kufa. Or to ko kufa te parce que rumba eza patrimoine. Lelo rumba est comme patrimoine immatériel. Hein, de l'humanité. Rumba otobeta masolo, le monde entier se côté déjà. De tokoti quand ku fandeng wana te. Ba papa na biso ba tabulei, ba Grand Calais, ba vie na biso ba Viki Longomba, ba vie Bombenga, ba vie na biso ba Bokelo Isenge, isa ba to bina kotanga wendo. Ba tiki quand même biloko o lelo biso to vimba nango lelo o. Soko de marquer le ba jeune orchestre le ba zo beta ah, ba zo zonga na bibliothèque ba biloka ba tika wana. Au sentiment guitare, au sentiment chant, au sentiment vocal. Parce que ils ont eloko papa batikeli biso toko tika ngo kinega ndenge wana te ya moninga le habitenga na ko défendre rumba congolaise on appelle ça orchestre na ngai kombo rumba loningisa et puis dans le devis dans le tout à l'heure que non ils a to bandaki mouvement na biso na kombo ya nini ya la belle époque tango batawaloni bae vers biso ko biga waloni za cercle ya cercle ba belge ba wallon ba belge ba pour chaque biso suite à koyoka biso toke to beti ba yoki biso habité la belle époque est sonné bien pendate parce qu'il faut valoriser rumba na biso congolaise ngana moni to meke peut changer combo to comme orchestre na rumba bilomo boluka continuité na c'était bon ça va rumba loningisa bo esimbi donc le to garder combo na biso ya rumba loningisa tozobeta chaque dimanche na koya kola en diagonale la maison communale ya Ngiringiri. Vous en avez fait nayo, vous en avez mariage nayo, vous en avez nini, vous en avez besoin de musique et bêta. Lukabiso, beaucoup ça la de suite. Non c'est l'avantage un mouvement, la bisoté mouvement pendant na kini bon bazana bango musique et bêta na bêta ça musique interprétation, ba bêta musique mo ya la musique ya nini, ya kwiti. Mais au sentiment noté fondement musique qui pendant wana izate. Mais pas beaucoup le sogo yé na kumba lo ningisa. Au moins, on a noté sur 100%, on trouve moins 80, moins 90%. Il y a ma solo qui nous a côté Nabiso. Si président Botoulou, TV Radio T, ce qui n'a pas liloba qu'on a réalisateur n'a Guilain Katale, tous on a image journée à Wallonie de Bruxelles, total nom de Bobeta qui peut au lobby, on s'est vanté tout ça, mais public est jugé na image journée. Merci. Merci. Nabandi élément et s'appelle si j'ai dit le collé moi na Luanda na peso bambo tebele et puis Esaïe Baïna na Londres vraiment bambo tebele na bi ke bo sepeli na image wana ya président Papi Botoulou concert wana ezaki na Wallonie de Bruxelles contact wana yaki no ndeni ni po ko matina niveau wana parce que tout le monde appelle orchestre msu ezala ba succès et bani peso binisa mukili mais tam msu na Wallonie de Bruxelles na ba comité. Ah oui. On a chapeau mouké pendant ça. Dans mon centre Wallonie Bruxelles wana ba kadongo lobby ba orchestre belé baza succès ba côte ça peut ba mikanda kuna mais simbela bangote. Mon elo nzambe ezaka elo nzambe parce que biso ndena biso kana biso to musique to beta ka so yo ki na biso mona sur 100% tout ça ba 80 à 90% ya musique wana. To beta kana tika ba papa ne ba beta masolo na bango. Tant Wallonie yo ki biso et qui exception audition to beti ba yoki biso a sentinoté ba okenement normal ba talisi biso ndenge bango balingeli lipo de travailler na bango dans l'ensemble yango moni lelo o tina za lelo na za temps o to travailler dans centre Wallonie na beto ngata ba 6 7 ba 8 concerts ba betinga ba festival na le 30 juin année passée donc na za na Wallonie pour na musala na ngana one ba lobela ki ngai to sala na mouvement na ngato to sa yango to la na ba norme ndé balingeli li respect logique à ma solo, respect à ton. T'as la base à Mindele, place vieza, place pour tout le bazar, vieza place où on a.
alors wa vie za place wana ulinga na cha buso bate fona la ndenge ba malingele li po du cerise la parce que ya on sala bisolobi to ko masoki ba marque ni nyango wana doza un peu na ndenge wana et to komi na biso vraiment na suka to chité président Papi Botulu na yebi ke bobeta musique interprétation bo se pesa bato ba feti par-ci par-là matanga tout bozana petit numéro contact na yo ne batu se bani ba contacter yo et puis moi ba mbote na yo na batu o nyoso o ba yebi yo poto si c'est ouais merci pour émission pe comme na suka na kozonga mukeka simanengo lobaki Papi Botulu orchestre bimi na bumbu mais l'autre biso orchestre bumbu te tous orchestre Congo to défendre à la musique congolaise de tous orchestre ya Congo mobimba pour mutumsa ya za mona bumbu moto zo aiza tetenga za mona bumbu mais tout ça musique ya Congo mobimba ya monde entier ya Brazza partout ne makambo yo kendelela. Merci de profiter de l'occasion. Il y a coupé dans le programme Nabiso, tout bêta chaque dimanche na commune en Giringi na veni Kola en diagonale maison communale wana. Tout ça chaque dimanche wana. Ceux qui ont Hollandinga aux espace tout eux qui musique au bêta ka musique interprétation au bengi sibiso to yokani to sololi to journée mo chaque dimanche. Vendredi, jeudi, mardi, puis zali sur un restaurant, espace Moga bien zali, au consulter biso, on peut ce numéro 089 50 65 322. La bandeli 089 50 65 322. Na ko profiter na mabanga na boka ba oyanga basala nga inazala. Malgré tout ça confinement mais na palais, na vimba na vivre c'est grâce à batu na basala nga. Na bani na mutu na ngai suka tisuka kimbana nzila makaku na yalo makaku na sakite. De makako fonyo so bamona una poasa pona saki o découvrir que muni za kati kuna kimbana nzila mbote na bisiko zaleli yangwana na bosanité gigagi yawe kolochiko hapana petit die bisiko za mbote ya trop na bosanité apesi mo pao Vicky mbote belé petit nanga soda yo za sima nanga petit ko bosa te masolo ya kitoko petit nanga soda mbote belé na bosanité mère na biso mère apesi espace awa mama Chantal na chanter bisuko za ba mbote belé na bo sanité na moni onde dadi ya dadi mbote belé na bo sanité grand prêtre Tchacho Dembela mère de l'enfant mabili les grands prêtres bisuko za Lyon ba mbote belé mère Santana libota nyoso Papi Gabana ya yo yangoyo ba mbote belé ai gola sekele mokonza libaya to kunda bango fele mbote na yo yango na bo sanité honorable Ozé Badibanga ya yo yangwana na bosanani petit nanga général Kabwanda na Katangola na Luanda Kabwanda bisuko za yayo yangoyo maître Freddy Bayaka double maître Sende ya bino yangoyo yuyu motema yayo yangoyo na bosani pété madame nanga na palais mère Biras na bana nanga prince Semi père là et puis ja na ibite so bosani mutu moko te Kasadrum tonto kudi felila borna bino yango to simba yango lobi na ngonzamba yebi match za kitoko mama Ivete bisiko zaleli krino oh ya Dr Tuni na bino yango na suki place wana pour boga belete po mingi bozola ndangai contact ezati to solo la kapete bo benga appel leader te momoni leader yo en face na botole yo mutu na yo Désiré bisiko zali mfumu desi mfumu nakata ba Jubek yawe yango wana donc na suki place wana wazangi ya comprendre kaka numéro nga pesi nga luka nga tozana toujours communication masolo ya kitoko makasi na ibike mission za ngo ya liboso miza ya sukate pour les émissions parler grand journaliste pesi nga parler de bord za parler yo mto landinga luka nga masolo so émission l'équipe bien te naza besoin ba reproche na bino. Merci na bato nyonso balandi biso et puis na bato nyonso bazubiso na retard tuyambaki président Papi Botulu président à quartier romain, babeti musique interprétation par-ci par-là et lelo bazana rumba lo ningisa o bazo beta musique ozo ko mettre batu d'accord. Pendant que ceux qui savent vraiment la kobosa na te ko remercier mon boss Doudou Kunku bisiko zali na France na pese bambota trop et na bosanité papa JP Kandazelo autrement dit Fumuto to mukonza mabele docteur Anto Malundi yo tretanga ya ofele na libota mobimba pasteur Julien Iyasa acteur Iyasa na Londres na bosanité évangéliste Rocher Panzu yo za na France wono zo landa biso Tchacho Dembela mère de Lion Fumwa Bilele double casquette na bosanité Rife kota japonais rife kota japonais za mona bumbu foye baka na bosanité Papi Gabana Moseke
Moi c'est déjà Gabana Moseke. On était sur pesanga moi tana so moi batos na boki bango teza ve malisumu pona ngai. Pona zaka même na batu na ngai na bosanité Johnny Kalombo. Johnny Kalombo na bosani yote Toto Kasanga na bosani te. Na bosani Tridon Bizawa te, Eric Djomo, Charles Mouko na bosani base na ngai te. Donc bisika boza vraiment ba salutation ebele vraiment. Merci. Merci tokomi na biso na suka numéro ya ngwana benga biso pour na encouragement pour na reproche et ce peut moi système moi code des ali numéro za affiché wana et bo benga biso yo posant la besoin de sa émission et to sur la candé to sur une président Papi Botulu au bengi biso vraiment merci bye bye merci na mon réalisateur Guilain Katale habité sur la Rwandais congolais tout ça et ben la position bon merci tous ça biso bana nzambi merci.